Losambo langa ya mokolo ezaki Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, apambola yo. Apambola yo na bénédiction moko oyo osatandaki te. Abénir yo soko oza na besoin libala zwa yango na kombo na Yesu. Oyo aza na posa ya mbongo zwa yango na kombo na Yesu. Oyo aza na posa ya musala nyonso zwa yango, eza ya biso, eza ya yo, eza ya mutu te. Nzambe abénir yo nyonso oyo oza nango posa projet na yo ekende liboso oyo ekangamaki efungwama na kombo na Yesu. Ba problème nyonso oza nango Nzambe apesa yo solution maintenant dans le nom de Jésus. Plan nyonso o diable apreparaki, ba trouble nyonso, ba problème nyonso ya bongisaki po na monike yo zo progresser. Nyonso ya tchelaki yo mitambo ezo simba lisusu te. Yango a créé ba difficulté moko po na vie na yo ezalaka na ba trouble. Ezala détruire plan wana na kombo na Yesu Masia. Grâce à Nzambe ezala na vie na yo. Protection de l'Éternel ezala na vie na yo. Kolala na yo, kolamuka na yo, bana na yo, libota na yo, bazala béni, butu na ezala béni, tongo na ezala béni, makambo nyonso ya yo ezala béni na kombo na Yesu Masia. Projet nyonso ya kufa e resur te na bomo na yo pe na bana na yo. Butu na yo ezala na kimia. Ba stress nyonso diaba tindeli yo pona ebebisa mémoire na yo ezongela ye moko na batu na ye na kombo na Yesu Masia. Etole ya étouffé ya lipamboli na yo ezala délivré na moto na Nzambe na kombo na Yesu Masia. Makila na Yesu batela yo et protéger yo zana kimia tambola tête haute le baki mi yebisa yo moke Yesu Masia azala ngambo na nga na kobanga eloko te po oya batelaka Israël alalaka te andimaka te azawana kupona kobatela nga na libota na nga. Kimia na Nzambe za kati na bota na bino, bolingo na Nzambe za kati na bota na bino, bénédiction na yo ozo yango na kombo na Yesu Masia.